Non, attends. C'est là, non, moi, on a pardon. C'est là. Aïe. Maman. 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 Zambelanga. En tout cas, na histoire à mboka. Na histoire à mboka. Vraiment bandeko nanga bolimsaka moyena pesa tambote zate na uti musala. Na uti musala ko koma nanga nyoso to yango. Na longola na bilamba la misu na bino. Ah! Na histoire ya mboka. Tokobetaka lisolo na 2 personnes humiliées. Mabunda na Pepe. Nzambe. Pepe. Nzambe nanga. Bandeko nanga, mbote na biso, na uchi nanga musala. Kokota nanga nyoso tu yango na ndako. Motema duku. Boya bisanga ikula na parlement le kindengeni boye bisanga na plénière ya lelo eloko nini balobi bandeko nanga boye bisanga naza muta attention boye bisanga nzambe na ngai mama natombo ana pantalon mama balobi nini kuna boye bisanga pepe tika litondengeni pepe ayaki te oh Yesu. Oh Fachi, l'homme c'est l'homme au cœur. Fachi, l'homme c'est l'homme au cœur. Fachi, le président le plus stratège du monde. Fachi, tu es le président le plus stratège du monde. Oh, c'est ça la démocratie. Na tangu ya kanambe tolngai to mona makamba boete bazo benga na batu en live to so mona oh nzambe merci Seigneur tangu yango tolingaki nzambe na ngai bandeko na ngai da 24 heures Pepe ilunga fo ya kotika démission na yo mama apoto ki mambangu na Sénat toki mambangu na Sénat nzambe ay na uchi musala nazana nzala bandeko na ngai na koka ko sepela penda bien te Pepe Fachi na kangise président ya ennemi na fungoli ennemi wana nzambe président na fungoli ennemi président toloba na nzambe oh Félix Fachi mama ilunga lukamba soki ilukamba na ebisaki yoke ilukamba oza lokola mutu alali pongi azolota ke azosukola to azosuba nzoka nde azosuba na mbetu Pepe ilukamba oza lokola mutu oyo alali azolota neti azosukola na mbula nzoka nde Pepe ilukamba ozosuba na mbetu. Quelle humiliation! Bandaka na bazo senga bino bo démissionner bo bloquer mboka bo terimisi mboka esika moko. Finalement bino bakoko oyo. Félix nzamba pambola yo. Papa nzamba pambolo na uchi musana nazana nzala. Ngana nzala bato bayebinga na koka koloba mingi te. So nazana nzala na koka pe ko sekate. Mais Nzambe pambola mboka Congo tozelaki moma oyo depuis kala bambula na bambula Pepe ilukamba okena Lubumbashi bakeko nikeyo kuna na sima epai ya kanambe malgré anikeyo malgré opesi sima na yo mais esali eloko te professeur ya université mobimba professeur économiste mobimba balongo lio mayele. Ok, vraiment na humiliation Pepe bye vraiment. Nazwana nu champagne na mela po ngama kamne surtout na mela ngoka champagne. Na longola na milamba po ngai makamba boye
ngama kamba boye non na peri kuté kwa kolongo ngama kamba boye simba ke fona me lango champagne po o eza pamba te Pepe Ilukamba bye 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 Pepe Tolongi le peuple gagne toujours Tolongi le peuple gagne toujours Fati Beto Fati Hiya Fati Oye Fati Mwana Mboka Fati Mwana Mukishi allez bana Mboka tome la champagne botala ya yango merci Félix talande ngozo Pema Félix yo bisengo zo tshana banzoto abatu papa non merci mboka fo tambola mboka ko tele mesika moko te bande ko nanga na uti musana za na nzala mena milaka merci Félix Pepe kene malamu to vanda ki na ombula na mbula posa na yo esili biso esilaki biso Pepe Ilunga to vanda ki na yo mbula na mbule Pepe Ilunga to vanda ki na yo mbula na mbule posa na yo esilaki biso bande ko nanga Kabila etika liyo ko kangama na Olive Lembe yo Olive Lembe kenaki na ba Congo bayembe lyo nzembo lati roba rouge ono lata ke olingo ke no tangisa makila na ba Congo Olive Lembe kokoka te na robe no rouge olataki po ke no kotangisa makila na ba Congo te Olive Lembe zelanga na yembela yo nzembo ba yembela kio po le oske komi pièce contre pièce Olive Lembe yude Olive uteka bana Congo Olive oteka bana Congo yona mobali na ofo bokende tolingi bino lisusu te toboyi tolingi bino lisusu te tolo bandenge nini toganga ndenge nini pona boyo kabiso tolingi lisusu te toboyi Pepe Ilunga merci kende bye kende siko etika liyo tambwe mwamba na suki wane zala ko kaka awa yo tambwe mwamba suki wane kaka zala ko awa nakoya nakopupula mu Pepe suki wane ko kende poza ka na suki awa tambwe mwamba yo pe fo kende merci beaucoup bana Congo le peuple gagne toujours na salaki choix ya mabete ya ko soutenir Félix Antoine Tshisekedi po na zalaki na confiance na ye po na yeba kete na sima Félix Antoine Tshisekedi toko bima na kacha calvaire oyo yango président lobaki déboulement yango abandi ko déboulonner merci Félix biki rouge lobaki osimbi biki yango biki komi ko sala merci papa Nzambe merci vraiment komi ko ka kolela bana Congo na sima Félix papa Etienne o salaki chemin siko mwana na yo akomi ko yako acheve yango ayeko silisa musala oyo bandaki Papa Etienne place ozali Nzambe apambola yo abomba yo na pembeni na ye Nzambe botala Félix bopesa ye makasi bopesa ye bwanya bopesa ye intelligence Nzambe nanga po abimisa biso définitivement na kati ya calvaire oyo banyanga na kata oyo bakangi peuple congolais mbula na mbula c'est comme si mboka wana ezali mboka na bino biso ba peuple congolais tokoma baumbu na bino tokoma basenji na bino merci beaucoup Félix le peuple gagne toujours Rossi Mukendi place ozali makambo akitoko ekomi kosalama Rossi Mukendi place ozali makambo ekomi kosalama merci victoire le peuple gagne toujours merci vraiment na mikosa makite ngamoko na mipesi merci na mikosa makite ndenge na yaki ko soutenir mokonzi nanga Félix Antoine Tshisekedi Nzambe merci na uchi musala nazana nzala mais nazali ko sepela le peuple gagne toujours mboka fo tambola finance tozwa finance économie finance justice tozwa yango mboka etambola na lolenge elongo bani peuple alembi peuple akomi na suka peuple bo humilier biso tina suka maintenant non et puis bana Congo bobosa na te ambassade ya Rwanda foto kene kotumba yango ambassadeur wana Kagame azongisi na poste ya ambassadeur ya Rwanda po aya kosela biso mokonzi na biso mabeba na Congo ambassade ya Rwanda foto kene kotumba yango parce que ambassadeur wana aboma grand opposant ya Kagame aboma na Afrique du Sud ba boma na chambre na ye
ambassadeur wana abenga opposé à Kagame, ayebisa opposé à Kagame, tozo koya kotala yo, toza 5 personnes, mais après 5 personnes wana, batuba kota sous na chambre na yote. Opposé à Kagame, azeli bango baye, ba kanga ye kingo, opposé à Kagame, asumba na bilamba, akufa, bango basima nzela bakenda. Ba boma opposa wana na chambre na ye, ambassadeur, bana Congo toke no kotumba ambassade ya Rwanda. Siko e komi pièce contre pièce, to la lisa misute, to gagner temps. To gagner temps parce que to perdre temps mingi. Pepe ilunga tala okene malamu tu. Kende malamu pepe ilunga. Kendo tika pe na mikolo mingi te na mokili. Kendo tika pe na mikolo mingi te na mokili. Kende vraiment to vanda ki to lemba ki yo. Lo lendo no suki, lo oneba lo baka, lo lendo anjije suka ko se na kombo. Bo yeba ki fachi te, boko yeba fachi bien. Boko yeba fachi bien. Bo yeba ki ete. Na yebisa ki bino bo se méfier na fachi parce que aleki même papa na ye. Bo yeba ki ete. Boko yeba fachi bien. Biso moko ba génération fachi. Biso yeyo ba génération fachi. Fachi l'homme c'est l'homme en cœur. Fachi je t'aime. Fachi je t'adore. Fachi tu es mon cœur. Tu es mon âme. Tu es mon tout. Tu es mon genou. Ah, oh genou. Ah, bolimbisanga. Ah, oh genou, te pardon. Bolimbisanga. Fachi tu es tout. Nanobata, genou voilà. Fachi, tu es mon genou, tu es ma tête, tu es ma bouche, tu es mes dents, tu es mes yeux, mes oreilles. Fachi, tu es tout pour moi. Voilà. Oya boy, asala mukili na ye. Voilà, c'est ça la démocratie. Bazo bengana bino en live, c'est ça la démocratie. Fachi, viva! IDPS, viva! Peuple congolais, viva! Ngamo Kope, viva! Astrid, viva! Bandana lokombo nanga Astrid Mambweni Chilombo. Viva! Voilà. Oya boy, asali mukili na ye. Kaka ndenge na lobby. Na mikosa makite. Ndenge na pesa ki regarde nanga et pas à Félix. Parce que na yeba ki que Félix azali l'homme du peuple. Félix azali l'homme du peuple. C'est le peuple d'abord. Et le peuple gagne toujours. Ah. Voilà. On a zaki na ngwa koloba yango wana. Bon comprendre ngai senti joie, sentiment parce que peuple bitumba otozo bunda eza pona biso te, mais eza pona bana na biso, eza pona bandeko na biso, eza pona bayaya na biso, ba papa na biso, ba mama na biso na mboka wana bazwa liberté, bazwa kimia. Yango wana lobi bana Kongo nyo surtout biso tout système ya fachi bizu. Photo like sa président na biso bolingo. Bolingo to like sa fachi yango wana nde voilà. Edino Astrid Mambweni Chilombo. Oya ko benga nga kaka na kombo kaka Astrid to bundi na nzela banda lelo kombo nga Astrid Mambweni Chilombo. Na ebisi bino. Bo benga nga Chilombo. Voilà. Eza choix na nga bo respecter yango. Voilà. Fati, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi. Tu es mon cœur, mon jambe, mon genou, mais tout, mon tout, tu es tout moi. Je t'aime mon président. Nasko la champagne et longi. Champagne continue à misu. Mama. Nazo mona soute. Ouais molang. Champagne continue à misu. Nakufie. Mama. Champagne continue à misu. Yona. Pepe lunga lokinga. Champagne continue à misu. Oh nini. Mama champagne continue à misu. Mama. Champagne continue à misu. Misu kufi. Oh, Misu kufinga. Champagne continue à misu. Champagne continue à misu.
Dieu merci. Bozo monanga, ngape na mona bino. Bozo monanga. Ah oui, bozo monanga. Bozo monanga. Est-ce que ngape na zo mona? Ah, na moni bakomi Carlo. Davina, owa motema mabe. Davina owa motema mabe. Yango bovandi nie bozo zela na kufa misu. Ah, la reine de Lausanne Chilombo, merci beaucoup. Champagne continue à misu bandeko na ngai. Davina lobina zui. Merci. Fisto Okito, zo monanga, ngape na moni yo. Est-ce que bozo sepela? Luzizila. Luzizila moni ngai. Ngape na zo mona bino. Ah, bozo mona ngai. Oh nani, Dudu. Dudu moni nga, ngape na moni yo. Ah, merci. Merci beaucoup. Ma bonne Chilombo. Voilà. Elengi. Merci beaucoup. To sepe la pona mboka na biso. Soto lingi mboka na biso te mutoko ko lingi na biso mboka na biso azalité. Photo la sa président na biso bolingo puis président ayebi ke to lela ye. Yango wana fo asala posa na biso. Po ayebi ke to lingi e trop. Félix ayebi biso ba congolais. Po yemo ko baza kinwa. Tala. Bana Congo bota la démarche à président. Bota la démarche à président. Tala, oyebi ngai nazo betela blo lisolo mo totonga bana Congo pardon totonga président de la République. Pardon penza bokende ko funda ngate bana Congo totonga président de la République. Totonga e vraiment lelo. Mais bo funda ngate to bomba secret. Totonga e me to bomba secret entre ngana bino kaka. Totonga mokonza mboka. Bana Congo bo est-ce que bino bo mona démarche wana démarche kaka ya président. Bo mona ngondeni bo ebisanga na. Et puis bana Congo bo ta la jour na décembre. Tango akenda ki église bo ta la ba geste wana ko bina wana. Botala wana non bana Congo bo ebisanga na. Totonga na no président totonga ena. Wana azobina veste wana blé nga mikolo na ndola taka blé veste wana blé azo ningisa ngo boye bana Congo boye bisanga nano totonga nano président de la République wana veste wana alléluia nzamba lingaka wana facha ye mabe siko bota la démarche na yeso kazana kanda bota la démarche a fachi wana sache mapeka boy azokota na salle Fachi aboma ngai Fachi aboma kangane lengi vraiment la tikibilo bofundanga zelana nana mtabi bofundanga na ofunda sam ofundanga totongi biso nyonso tu bino nyonso tu oyo bozana kata live oyo totongi président ensemble na bino totongi président ke président azana démarche moko ebangisaka président jour le 1er décembre ndenge banda obida na église wana donc on lakisa ke donc kinois bokoyeba biso bien bokoyeba fachi bien bokoyeba biso bien vient na générer lolendo kolo blouson babi umela juif noir diamant na ngai juif noir bébé nanga moko juif noir bébé nanga moko depuis Allemagne. Tambwe mwamba ko lukanga na nini papa Charlie mulolo olobi tambwe mwamba zaka na suki kaka awa tambwe mwamba ozalaka na suki awa na koya na kopupuloka mupepe na mutuana suki nyonso tu ekei tambwe mwamba za na suki ka awa na okene na tina na ete akenovanda kuna biso tozo sepela. Merci Félix parce que ozoka kolela bana Congo na pasaka ba message na moi humour muke ezalité parce que naza na posa na sala humour non c'est parce que
nalingaka na attirer un peu attention na bino bolandanga boyokanga message ni nalingi na loba. Peuple congolais, difficulté pas si on souffrance onga na zanango, eza souffrance oyo zanango. Souffrance oyo ndeko muso azanango ezali souffrance ndeko muso azanango. Peuple congolais mboka wana eza mboka na biso. Soki totelemi lelo te lobi tokoka kotelema te. Foto bundela mboka na biso. Tozali conscient ke mboka na biso ezali occupé na bapaya. Tozali conscient que armée na biso ezali infiltré. Service ya renseignement ezali infiltré. Ba poste n'est tout clé ezali infiltré toyebi yango. Peuple congolais, il faut à se retrouver na mboka na ye. Peuple congolais, il faut à se retrouver na mboka na ye. Yango wana lokola tozwi mwana mboka. Oyo azali makila na yo, makila na ngai. Oyo ayebi susi na yo, ayebi susi na ngai. To profiter, no kite torokoka lisusu. Te yango wana bitumba na biso to kai pe koloba toza na poto awa to etali biso te ba makamyo sezo le kakuna na Congo etali biso te babeba na tetali biso te na uti na balcon na bendi champagne na meli mais mutu mususu champagne oyo kaka po amona na ndimi kutu batu mususu na Congo na champagne oyo ba yebi ataguna ngote non ezali anormal eza normalité mboka oyo etondi na kita ezali normalité. Ezali normalité. Yango na tozo profiter na période ya Félix pour na mboka ebima na souffrance. Toyebi keza facilité. Toyebi na mboka niveau ni président kuteli mboka. Mais volonté oya zali nango ako déboulonner makambo mike banti valeur o ba vandeli biso na mboka wana mbula na mbula ba kende pour fonctionnaire azwa salaire. Pour mboka etambolaka na fonction publique, fonctionnaire azwa salaire, soldat afutama. Enseignant afutama, justice et salama, na ndenge moko ezala libre. Parce que c'est la justice qui élève une nation. Bande konangai, o tozo sala ngo pona bisote. Ngana ko vanda wana poto na lobi pe na kozonga kananga Kongo te. Parce que nazana bana nanga nyoso tu awa. Nazana bakoko nanga bazalia. Mama nanga zalia. Bande ko mususu na bengisa bazalia na kola bapeke na okine nanga ite. Mais tozo tala biso tokoli ke tata ya muninga za tata na mama ya muninga za mama na yo. Yango wana susi wana ya mboka. Yango nde toko telema. Yango nde toko telema. Ba étudiant na biso bazo sisa ba classe misala ezalité. Ba étudiant na biso. Mboka tambolaka na bato mayele. Ba étudiant na biso misala ezalité. Fe nani Kabila ayaki na mboka wana po akotisa na biso kuluna. Toko mabasenzi biso nyonso tu. Tala bana oyo ya bakuluna oyo président azui bango atindi bango na kanyama sese so kanyama kasese bana wana bango na baki kozwa formation mais Kabila atika ki bana wana po mboka ekota na insécurité okotambola te okokosolola te biso tango tozaki na Congo wana okobima osisi musala okeipe komela mo vers na baningo zozonga ndaku 1h 2h du matin et loko moko ezo bangiso ezalité mais lelo makambo wana okosala ngo lisusu te bato bakoti so ba esprit moko boye o tozaki na ngote mais Félix o azali mwana o abokwami na ndaku ya un grand politicien abokwami na ndaku ya un grand politicien donc a formé ye Félix a bandi apprentissage na ye ya politique na ye banda na âge ya 2 ans na bandi peut-être amsu na libuma mama na ye po o eza normalité biloko Félix azo sala non a bandi formation banda na libuma mama Marthe te papa Etienne pena bana ba Félix allez pou en avant marche mwana banoninga na libumu donc a banda ki formation na ye banda na libumu ya mama Marthe po o eza pamba te o bandi FCC eza pamba te o kwesi mabunda eza pamba te ilukamba akwei eza pamba te tambwe mwamba azokende eza pamba te tozwi majorité eza pamba te président oye na bokondi sans majorité mais aujourd'hui là yo wana komi au top des top ah non président faut yebisa biso sekele oyo za nango eza pamba te ou soit eza papa tiene ndaza kati na yo azo bakisa babiloko mususu eya pamba te eya pamba te na mela nanga na langwa na mela na langwa parce que mboka na biso ekomi kozonga na rai. Merci Félix, merci maman Marthe, merci papa Etienne, place aux alliés
sepela parce que moi na yo akomi ko sepelisa ba congolais. Moi na no komo sepelisa ba congolais. Merci. Nzambe ya lola azo ka losambo na biso malembe. Moi na bota makatambola ka mukolo moko te bandeko na ngai. Moi na bota makatambola ka mukolo moko te. Merci beaucoup. Merci. Nzamba zo lokumu. Bana Congo to tika malamu, to yika piko, to pesa mokonzi na biso confiance. Tozo sala o musala tozo sala eza na ngone intérêt moko te. Intérêt zali ya Congo. Bana mboka. Intérêt zali ya Congo. Moi je suis fonctionnaire de l'État. Yango mona bundaka boye. Lelo soki mboka na nge bongi, mes chers amis, na kozonga Congo na keko nuka numéro matricule na nga na zonga na nga musala. Oui, c'est vrai. Pongai banda âge na nga muke na sali na nga kaka na fonction publique. Na bani na parler de la nation na ke environnement na sali na yebi ba jeté. Na komo saklande na kimukolo. Na komo ba mini jeep na kimukolo. Parce que na parlement to banda ta maputa dépagne. Na koli bongo na koli na dépagne. Na ministère d'épargne na kimukolo nde na zone la ta ba jipa ba mini na kimukolo. Alors vous mena zonga parce que naza lokola mbisi ba bimisinga na mai. Soki le lomboka na biso bongi na zongi na ngai na ebale na nga fonction publique. Na keko sala moya mukie o etikali na nga na sala na servir mboka na nga. Félix Antoine Tshisekedi, merci. Tu es vraiment le président le plus stratège au monde. Et puis tu es le plus beau de tous les présidents. Voilà. Oh, boy, Assali Moukilinae. Je t'aime. Tu es l'homme selon mon cœur. Voilà. Parce que Biloko, comment ça là? Ah non. Kamata bisou. Iluka, Ilukamba. Bye bye. Ensemble, nous vaincrons. Derrière Félix Antoine Tshisekedi. Topé ça y confiance. Yo oyo tikali. Kolekisa tangote. Poussa na pembe na Félix. Poussa na pembe na Félix. La kisa yeke mokonzi. Tolingi yo. Tala kolela na biso. Akosa la posa na biso. Azali nzambe te. Mazali nzambe na biso na se. Parce que papa moboti nyoso. Tia za loko na papa na biso. Papa na biso azali loko na nzambe na biso ase. Merci beaucoup bana Congo. To yi kapiko. Toko retirer nyoso to monguna aboto la kibiso. Na ebisa kabino. Richesse à Congo ezali non exploité. O bazwa kawana eza ba déchet. Richesse à Congo ezali non exploité. Bana Congo photo yeba yango. Parce que richesse à Congo ebota makaloko la mayebo. Bazo découvrir partout ba richesse ezobima partout. Yango wana banguna bazana haine. Yangwana bazana haine. Richesse à Congo ezobota ma partout bande kolanga na sima banda kwa batu. Ba pétrole ezobima, ba or ezobima. Or ya liquide na monde ezateka na Congo e uti kobima bana Congo. Na est-ce que tozo comprendre yangwana photos là derrière mokonzi mboka na biso Félix Antoine Tshisekedi, l'homme selon mon cœur. Mon âme que j'aime beaucoup, merci. Aïe 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 aïe. Ah aïe aïe ma genou. Ah je pousse ali. Ah. Merci. Petit camarade, je sais pousser ni na koka souté. Qui est ce Timba? Bonjour. Ciao.